luka kaka mbongo misenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka. Bonjour Manina, hein? Sur le ticket, c'est quoi? Yo uzuri kwa kama kamufanda yo kaka na pusana tapembi. Ah, pasa bonza belangai. Makamba yango pena zo ibisaka. Malamu kana to arranger libala wana. Toke bolonga la sengo kuna to pese pa molai. Ona yazoi. Ona sa charge no se mikina na komeka société. Eh ko elinga ya. Oui, ko ilezo yelo parce que olinga. Ouais, te. Na boimba lo. Yangala yawa. Ouais. Elle va bien. Yangala yawa. Tu as pas nini? Nazwa ki visite ya mwana mbalo mwana papa kija. Ayaki nanda. Nani? Mula iti. Mula yeye nandako. Ayiko se plaindre. Ah. Ekomi yake malamu akufa na ye soki biso topesi mwasi na yete. Tata mwasi songa na zui esengo te bongo na komidembi kaka bongo mangako. Asa ebisi kutu ba famille. Une aventure en réalité. Oh. Na ebisi kaka na bato tozo futela bango wana bazomona ngoko la lokola kindoki. Mwana mobala azole la penza fani na sa mabele afanda ta na kiti te na mabele penza. Oba mto akufeli moto. Na habité. Madame na kenaya awa to yokana na yo na semeki to luka partout les moyens to ke nkozwa esengo place to tika ki wana. D'ailleurs pe place to tiki wana ezana malamu te parce que mwana mobali wana azana mwasi na ye. Eh, puis moi, si on a ma tata, les grands frères, moi, on a ma tata, il faut que je sache que biso moko tokete kuna. Ngai mama mobimba boya tout ko tombo na kiti ya bwa kinga na se. Bon, kanisa siko mwana na pe alobaka mingi te. Bako sale ni. Ndea mwana ke luka ada luka. Na iza ka poto tuyukana na semeki. Semeki ngati na boya mwana wana kwa mobali alingie kaka, azwa ye kaka. Tango nginda kawa. Cette aventure-là, c'est pas pour moi. Regarde que ça aventure bien. Moi, je ne peux pas partir là-bas. C'est quoi? Parce que j'ai rien à faire. Oui. Entrez. Après tout, les alliés qui vivent à moi, la biso. Bonjour, papa. Bonjour, Moulay. Ça va? Ça va. Bonjour, tante. Bonjour, on a Hélène. Maman. Bonjour, maman. Bonjour. Tu as une chaise là-bas, Vanda? Non, papa, en fait, si on a une femme là, non, sur la bien, j'aimerais que nous ayons des bouts sur la maman. Moi aussi, papa, tu es chez tes parents? Oui, papa, je sais, mais en tout cas, les problèmes, ils sont tellement parce que si on a une femme sur la bien, c'est pas. Vanda kaka, papa, makambo ya, makambo pesi la kaka. Oyeli makambo. Vanda na. Bon, raconte. Mon papa, j'aimerais quand même. Vous savez, depuis jour, on a les cas qui a un jour à Libala. Il arriva qui ce qui s'est passé. Bon, nous avons un papa. Et puis, étonnamment, ma casse, papa, je me suis renseigné dans Balabala. On m'apprend que c'est une demoiselle ce soir batté. Et puis, Boketi, que c'est mon anda Libala. Mais je ne comprends pas. Boketi, que c'est mon anda Libala. Boketi, que n'est pas un musicien. Vous savez bien que moi, j'ai fait 2 ans pour non, si fiançailles et puis, moi, je suis un licencié. On dirait que vous considérez que c'est pas un musicien. Alors, papa, cette histoire, vraiment, ça me dérange, ça me touche. Vraiment, je vous dis que la ligne c'est moi. Quel que soit l'état, la ligne c'est moi, papa. Vraiment, je suis venu pour que nous ayons c'est moi aussi pour tout ça, en tout cas, il n'y a que ça, papa. Papa, est-ce que c'est moi oui, bien, moi. Maman, moi j'ai accepté ça. Maman. Maman.
Tala, maman, s'il vous plaît, peut-être que nous comprendre. Tu bandis le loté na esengo. Quel que soit Zéminé, j'accepte la fin d'année, maman. Fais-tu en tout cas, il n'y a pas musicien. Bon, nous sommes musiciens, mais maman. Si vous m'appelez la bande, maman. Pour vraiment, pour. Maman, tu as une classe, on limite la ligne, mais c'est moi. Voilà mon bon mon kaka. Maman. Papa, vous êtes obligé pour que nous ayons si vous la bande, on appelle la bande, et c'est moi qui me parle. Non, bon, normal, c'est que. Est-ce qu'on attend pour la raboter? Ça va. Non, papa. On va t'aider. Papa, il faut faire tout, sinon ça ne va pas. Si vous êtes ma femme de Gouna, ça fait maintenant des semaines, un coup comme ça, sans mon bimba. Vous va laisser. Papa, na vu moi si à Liboso, l'ingara ka esengo. Non, facile. C'est mon tout ça, les 2 ans fiancés. Moi, c'est après quoi câblé. Ils ont posé problème, non? Kasaribia koma mpe banda koyemba lokola mwasi pa lingi mibali oyo bayemba Papa banda koyemba otata korali nyonso wana eza koyemba bandele lisusu po sikoyo tomoni moye tokosala te. S'il vous plaît, papa, je tiens pour que nous allons c'est mon on va t'aider. Tout, papa, vraiment, je tiens à ma femme. Je ferai tout pour essayer de tous aller ensemble, papa. Kasi yaya sukisa makambo te. Bon, je l'ai. Nga uti uyibisa vile makambo sio ngana usukisa one. Papa kasi kila sikolela. C'est comme ça, on met comme à l'école, c'est mon tico. Ça va, d'ailleurs, t'as papa qui t'en fout, t'as un bon sang. Papa, il peut faire tout, papa. Sani non. Non comme comment boy. Pour anniversaire nanga. Nanga itu kini sandu te. Ulu fana kana ndako moni kufana ndako bana tongo. Ti butuko lemba petu. Toni riseta makolo na sandu. Ina bele moi. Sino tu ana raison pe. Ko kake. Moi wana Bon ngala kina mzandu na kwa bloka mikemi kaka bloka izana ngoma makemba bloka. Lelo ulingoli yani. Mujibu jibu. Iyo pe kopona. Otiki na jilombolombo comme ça na wewe. Bonga na kisa na soya. Vraiment, il parti. Akufa, olina kufa. Nga vraiment na kumulala na se. Yo kimindako, ukiminga. Oyebi yango bien li parti mwasi nanga ke fufu yo lambite nga na koko lia te oyebi yango bien. Mais otiki ndako nazoko kwa susu. Enfin, na liete banda mbuti lelo nga nazolia sute. Et na baki na kolia te ti yo kolamba nga na olia. Tala passe na zanango. Oyebi yango bien, musala na biso zosenga ozokende konzemba bien. Olie malamu, courage zali. Soki te okoma kuna pona nini? Olie te souffle ezali susu te. Musala mwa simbe zate. Mais passe nanga siko na kondi nde nazawa na kondi batutu bazotu na joma sokondi na ko expliquer ndenge nini. Tala passe nanga oza mwasi nanga ndenge na lingeli yo na osenga ki ozonga na ndako.
ngana kondi mateli otiki la nge lima zolala na ndako na ngai kubanga banga butu kubanga banga yakana lipati yakana tosola yakana tosola yakana lipati vumana la lobo tasola na chombe la lobo lipati nanga nakomi kolenga tie nakomi kobanga tuna tina nalobela yo o mon amour napesi yo motema mpe bolingo lipati nzangano ya ngai na yo yotungisinga mingi lelo na ndoto mama natongo nalamuki natuni mama alobi na ngai naluka yo yeba natamboli moto moselu yangu maekipa moto te tokutani na malipati napesi loboko mpe toyambani yo langule na biso libandi sesere lipati nakomi kobanga ndenge tolingani yeba cousin wanini olingo réédité nzembo wana kala bakiti ezali ofanda te ye lipati azali azali ozomona bien que mwasi ya moto ayawa makambo so obebisi oso obebisi dès le début tina suka nazolinga nabongisa likambo me ozoya kobebisa lisusu totina dernière minute yozolinga kaka makambo ebeba ngai natikala chomere esili nakonda kaka nabeba kaka boye cousin na ngai okoli na maboko na ngai sikoyo fo bebisa ngai ozwi batalant bavocation na maboko na ngai yango wani fo bebisa ngai ngai nakonilinga mabe na yo me mwasi na ngai alongwe na ndako na ngai ayi kovanda epa na yo condition azovandela awa nayebi te tala ndenge azali ta na ye docteur azolinga ifo nazala wana mpona papa na mama mwana sava c'est exact, c'est comme ça que ça fait. Pourquoi on ne sait pas n'angate? Pourquoi on ne sait pas n'angate? Oyebi masanga oya makasi hein, oya mabe, il y a un fula noki donc ça fait sortir beaucoup de mousse avant. Mais masanga oya bien, c'est rare bimsa. Ndenge yokomi loba mingi. Tunanga ndenge ni mwasa ngafandi awa na usana ndenge ni. Tu sais ka conseil mona loto kwa bimisa fulu avant. Omone ngo cousin, cousin nanga. La solution est simple. Si Manzela kende epai ya baboti ya lipati. Lobana bango mobali. Uza mobali. Uza mobali za yo. Naza mobali na ba possibilité na nyonso na koki kozwa une deuxième femme. Na ju deuxième femme na kosali na kosimbo donc problème réalité boye bisa mwana bino azonga na ndako point très. D'après aussi qu'on a vivre na basi mi balinda ko moko. Conseil yo se mettre zo pesa mobali na ngango wana. Na quand tu ko conseiller na ninga bien to bonseli bala, conseil zo pesa ngwana azana basi mi bale. Nandimi yango te, puis ngana ndimi yango te. Est-ce que nandimi yango? No yo te muyo zo pesa makamba. Est-ce que ngana ndimi? Hein? Mais ngana ndimi yango za basi. Est-ce que ngana ndimi yango? Na est-ce que ngana ndimi? On a pas ça. Oh, ce mec est en train de poser un côté. Pardon. Nandimi nangate. Nandimi nangate. Pas ma présence. Mzamoji haza na mkuma uzubunisa ye. Ndingi na lobi na yo. Sala ngondingi wana. Boniko? Singana ujuzo mona. Uza mobali. Oh. Ukeno bita mwana bato. Tous. Basala nini? Sala ndenge ngana lobi soki te etalio. Uza mobali. Basa si yugana no kuzo bouger. Yugana. Omigana. Obi kelo na lali na loti donc mobimba mwana ngo donc yo mobimba.
Moi mobile ko siko azui yo to pese kombo ni bébé la biso. Non le bano tema ça. Hein? Oh. Ah, obini. Nani na loti moi la biso azui mo bimba na yo siko na to pese kombo ni. Puis comme c'est belé hein. Ya kitoko hein. C'est mon eri. Oh, masasi. Comment mon eri là bébé? Bon bébé la bonne pese que pese kombo mon eri. Ou bien eyoma. Ah, Jomas. Non, combat bien. Tu es mon Dieu, tout le monde voit ça moi la biso. Il y a liboso, moi on n'a pas liboso, hein? Et bon, tu peux comme mon Emma, hein? Et Sengo, Masasi. Bah comme moi bongo. Bah comme moi sous ezali ya okope sa combat mutu boyebana na ye to combat mutu moko ya connaissance. Oh les gars mon Dieu. Bon, okope ta Eli Kayemba. Ha. Okope sa Jangi Nzonzi Batali. Opesi mokonyonyo. Bakombo ezali bele okopesa bakamaradi bana bango. Jomas, non, on a dit que tu es un peu beaucoup. Tu as un salon, tu as fait ça. Oui, lelo na l'autre papa. Papa a dit non. Papa a dit non. Ouais, ça va à biso. Na l'autre d'accord. C'est quoi yo son jarate un jour au beta tour kuna. Otana le bango. Ma sœur, on go banda. Hein? On go banda. Eh ma sœur. Non, on est au vent du boyo se peut noter hein. Il est mabé. Mais si on note papa, ça peut beaucoup là, on que tu l'as été. Non, nandega mabete. Le papa na loti avandi amieta mina coin neti mawa omoni neti mtoma quelqu'un fiévreux là mon mais ce qui n'a pas beta tour ezali tour beta ketala totala bango banda oyawa na koma kuna bon tu en oyo ko kendo beta te kangana kendo beta tour wana na ebisa ka on na biyo ndu mutu fokelo kutana papa ngate eh ma sœur te nandega mabete te na bonga munyo ko ozonga kana sika donc nde to vandi na sengo bozo mona mabe moto na luma besa futi sanga kaka ninga na bina ndenga bi a papa bon ko beta tour tali bango hein il dit tout ça va pas les mal hein. C'est quoi le bini? Ah, ni yango boy ko tika mama. Entrez. Ti madame ti. Masasi, ni yango ko. C'est un peu mon toi hier quand même. Comme tous à la bat mon cause. Bonjour maman. Eh maman. Masasi c'était maman maman. Bonjour maman. Maman moni Jomas. Jo maman ya cause raté hein. Na yebsaka lisano o ne nani lisano. Lisano moni beau frère, on s'est pété. Au moment faut c'est la maman nzembo, ndé gato c'est la maman nzembo, faut c'est la maman nga nzembo kitoko. Na lo même ngolo faut boire kaé. Maman bonheur, faut boire ka maman. Eh maman. Vous vendate? Vendate maman. Oh femme. Maman. Tu me dis moi na libala boye vraiment vendate. Tu vas libala. Parce que tu te vends na bisoate. On libala. On est bayi, ba venga ka onde moyibi ya libala. Libala no zalewa ta. Ah maman. Otiki wa yo mobali kuna, oyo okota na libala bato. Pour ko bébé c'est la monina place. Et là ko sali wana penda éducation, ça te pesa ki wango wana. Hein? Soni mino yo kisi bato boy. Mwana mwasi bato zaiki na kati ya libala longo na ndaku, akepa muso akotelenga na soki wapi, po yo kofanda awo. Obenya ngo libala. Kamwe. Libala ya basi imba nezalaka. Mama mwana ngo wa. Mwa muso na bengana kaye mama. Yuzele kwa yo mobali mola ikuna. Otika ki bona ne. Sibako sele makamba predot kuna oboy mobali, pona mobali bato. Papa oyebi kasaka mwasi bato. Oyebi kasaka na fiancé na imususu. Naibi mama. Oyebi yango ha? Naibi. Oyebi makamnenge lega kuna. Aipsa kinga. Bokanga bisaka no token. Oh mama. Y'a pas makambo sala penza. Lisano nini? Nini kasi mbile balalite. Kolamba biloko kisi bango so. Mandengo lobi wana na moni pe mabete. On est que maman lobi mabete pona okende kaka. On est que mbali wana zozela yo. Tombali wana zozela ye. Asa ebike azali la zene.
alobila zemi wana akobokola na ye oh mama boko yoki no zimeki no zimi mukulu zimi zaye tondimi yango kende kuna na zemi wana oh mukulu zimi yo afandi singa to vela libala biso benga kino na kende pande ke bon mukolo libala sawa so mukolo sema sana bon mukolo libala mama na mukolo na miso wana akende yimoko nga sepeli ndenge ya dalisa mama boke sikoyo ulinyati akubeto na miso ya mobali nayo ulinyango sikoyo éducation na ngoko boke siko mama te poma ko batada pesa etoli po biso to yeli ende to kende pesa etoli azonga mobali na azosela ye ya na bilamba na nga mona mema balobi okende on est que masesa bilamba na nga mona c'est on doit ça masesa tika mbona mani tika tika peso ntazo tika sepele hapo atende na ipa wewe mwasa kamba tsangana ya gati mwasa nenga bimaka bimaine sengo mama ngaso yo boyo on est pas la ngate zela ka ti suki na boti bongo ya ko mema suki koko na suki na yako lugani ni na yego mama mukimba boyo mwana fanya libala na yebo osepelate mwana abayi osepelate na yote so na yiko talo mena fanya na kiti na yo na kiti pe ya muninga ya yote mena yende na so yoto okende na libala oya yo ezozela yo otika mwana mwasi abato afana otika ko déranger fo ya baninga ozokata mobala onenga zolo bate soka moto mwana bali vedete pedo osepelate bongo oya ka oya kozonga libala bonaki papa mama oyoki makambo na yelia na okay yala kozongisa ye yo moko na ndako pa na biso ba ifali ka pesa nka na bani kala kena ngodi ya libela lisalo mbo ya chama ayaka na bilaba boya ayaka tokende mutango kuta libala soka linga kwa linga ba makamba zolo yone tozozela yo tika mala malibala okata so yubi juma sima kamina ngosa ko basaka bongo omoni mama bazana oluku tolo mama kamala ngola seko linga utolo bano makamba siko mama ayebiki olinga kanonga tenga monde na force ko linga est-ce que bongo za mala non mais ali problème ya kolinga to kosi mangana mteza problème nyinyango yokate moni balobi ke mwasi moko mobali moko balobi yango même na bible na ba même siko linga balingana to boyana te siko ngana to boyana emola ingana to boyana comment na molai omoni ko comment na molai kasi kandat moni tu comment na molai siko mika ko za kanza bozo be ngai ah jumas kanza bozo be ngai molai bika na kanda kasi mtu tumbola ngati balobi bien ke mobali wana andimi bien ke no okende kuna libalo ya yo moko andimi asipote aidenga kutu ngala linga ka yo ozala yo moko na linga makamba ko partager te ki mbasa andimi azwa zemi tala chance ya bomuto andimi aidenga botiko yo zopo zo kama hao yo osala gafa ko benga sumolai Uliga mole la sina bisoki bimina sakandati. Ne sakandati ko na sepe nango o kata foto be ngani ngona. Na sepe nango. Lamina okay na yo. Okay na yo. Masasi nazaka mama mwana yo aifoye ba mwana pa liboso en plus. Un doigt de mousse. Allez, on va servir yo. Tcha tcha. Voilà, comme ça. Merci. Bon. T'es camarade no wana. Kasne. Wana. Kitolo bana makamzo ba ya nani. Ya kuzimbi kasi na bado irse ya kipona mariage na yete. Esi wa kwa pare? Ah, bon sana. Kasi dans un jour tu as ça. Au salema. Ma parole d'honneur est donnée. Ah, yo zela ka bon. Ngaso yeze na utino kina nga fetite wana. Teo, OK. Pamile makamna zolo ba yango kasi. Et parti anniversaire ba mama ça c'était samedi to kende. Hein? Sema kukende yote. Kinokuta na bambande bele bele kuna. Ukas. Nous kaka sikole ba moto pelisa kaka moto tele lo boni boni. Pelisa moto. Ah, akele te pona niko. Viens, viens. Ah, tete. Tiko sala ba bloka ndi mwana. Viens. Oh. Vous allez passer en bas là qui n'était pas. Nous avons la chambre pour éviter trop de témoins ici. Allez, viens. Comme ça.
lipati nanga nakomi kolenga die nakomi kobanga tuna tina nalobela yo nzangano ya ngai na yo yotungisinga mingi lelo na ndoto mama natongo nalamuki natuni mama mama alobi na ngai naluka yo temba pe bolingo lipati nzangano ya ngai na yo yotungisinga mingi lelo na ndoto mama natongo nalamuki natuni mama Viens de là où tu fais un zoom out lent jusqu'au plan général. Lentement. Ni pati na ye poto solola concernant mobali na biso Jomas. Omoni lipati Jomas aza mobali moko oyo nga nazalaka kolinga mingi, nazalaka kolula ye lokola eloko mosusu ntina nasaki nanga kuta nazala kotambola na bafoto ya Jomas, nazala kotuna na Nzambe ata mokolo moko ta kokopesa yango okazo ke nga nakutana na Jomas boye eye kosala jour oyo tokutanaka na ye Pavier Dudu. Nazalaka na plaisir moko nayebi ndenge nango koexprime yango te, nasepelaka vraimen na binzambe ayoki kolela na nga na ndenge ekomaki jour baki kotikange epa na bino epa Jomas, nasepelaka na ndenge nzambe akoki losambo na nga na ndenge yo ozalaki gentil, ozalaki na motema malamu ya kobima kotikela nga ndako. Nayaki na esprit pona kabola yo na Jomas, nga nayaki po to partager ye biso mibale. Mais bonheur nyonso nazali kokanisaki na komona na ndako ya Jomas natikali komona yango te. Na 2 semaines nga nasali epa na ye
akobima akokende concert ere mosusu akoya retard ere mosusu mpe akoya na ye te azokanisa kaka yo donc nazala wana epa Jomas non présence na ngai elobelaki susu eloko moko te nayebi ke olingi Jomas mingi ngai mpe nalingi mobali na biso mingi naza mpe sûr ke Jomas mpe alingi biso mingi mais mitia na place na ngai est-ce que moi eza totikelanga Jomas pas vraiment courage Jésus que maman masu donc longue place au wutikuna oye a pour sanga tikela yo masasi mais kombo lo binga na yedi na kombo na te kana yedi masasi mobali na nga ya biso te so yo binga mobali na biso nga na permettre yo ngote mobali na nga na tikela ki oye so 2 semaines so ki amo mais on a dinga mna tikeli yo ndako na demi bano landinga le supona tikelo yo le susu mais c'est que na mono ko kasute bo ana yo tikelo ndo osani nous avons lula lula na libanda wana oganza na ndako tango ko yaba je peme la ndo tina ndako comme ça bongo au moins qu'elle a ndanga kaka ofana na ega physiquement mais moralement tout ça na ya yo batikelo ndako dondo mama ndako ko comme so ki mobala ngala la kuna te donc moi que ko kasute chèque ne monani na pe na temps ko discuter na oto na peso so te na pe de konote donc tiens les ala ko kende zonga peso uti que nous so ki robe no yakana ngwana ozonge pa na bino donc on sundoli situation pa bel faire ozako ozonge pa na bino na yeso ne ngwana li pati sui na ina sola no na malembe ezate ke ko yo le kinga na matata na lekio na matata pona yo c'est que la lekio pale na linganga moko li patata na bitumba oh yo linganga moko o alinganga ye moko na yo ko so Jomas siko na bitumba siko na so Jomas to sala kasi to kotanga c'est que la partager li pati ko partager ko bonde ya soko comme to na yo ko partager li pati pona Jomas ya ngai o ko linga mobile mona wa sala ma ne wana pona Jomas ya ngai ko partager Nipati. Ya huyu ida ocha nini mbeli na saki zokia mwapi. Eso ndo mwanga za obima wana. Neza ina kanda koleka kanda nao. Donc na mbeli wana kuna zeko yaso na kuta kwa kuna ndako wana. Enga isile ndo na hilo. Donc mbeli no zewe na onde zoya na ndako pana nga. Epa noko. Chance kanza makote ni ndo bande pana ngapo toto suka kale kusuka kiwa. Mungu buzuko ipa munika mana mbeli na saki. Ah, boto yo yeke pana nga. Wewe na mbeli. Eh mbeli. Ibo we basimba mbeli ne mwana. Wewe ndo masiba kata kutushasera ngo. Ndio kata malemba. Nipati. Oh lipana. Tengana bokutobo mana bisoka pamba za mobali. Kala, makambo yatanga bakoko na bisoko, bozokisa nikola mobali. Sikoyo, génération mbalo koyo kaneleka. Yani non. Na kotika la cicatrice, est-ce que Obi que suna pena zo kanseso lekelanga. Chance quand on est c'est la makiti. Boso tozukas ko. Dans nos autres pena ko bembele tu binga ni sulu se kofi. Isa biso mande to ba sa auto. Na banzoto. Ba ideni no. Ah ngali oyo. Oh ngali oyo. Ngali oyo simbi wana. Mais nyo seza ndengi moko. Eza la wa munene, eza oya mukie.
nyonso eza na énergie nyonso eza na milk na kati ya solo isolo donc nakoli anga alingaka mingi uwa nayambika na eza ndenge moko yo so mekango naliaka yango eza ndenge moko oyo ozomona eza mo monene londo eza lokoso eonemo obiki makambo akala bozokisani mpe botuli mpe bakobala bino na nsima te na pota mobali mpe abali nde mwasi mosusu wana baide nini wana obiki gloire atika nde bagesena nyonso tokanaki esalamaki te ye tokolakisa ye otokayesango tokolakisa ye akondima te akosimba mokidi bapenzayokango mpenza aze ina amoni te mobali akufi mpo na basi ye sava yo bengani mobali na biso nanengeli na masasi ye mama mibali mpenza bandenge na ndako koma mosusu na libandi bakomo cherge nzambe tokobamakamama masasi wana te position nde ya costume wana nde nosekisaka koleka ngwa Bonjour. Bonjour. nzambe okola te moi docteur alobaki fonani yango mingi Depuis quand Bokoma Oyoka? mpona yenge Depuis quand Bokoma Oyoka? masasi question moyeki kuna epa semeki dudu olobai na ngai na ndako oyembeli ngai nzembo nalingaka vraiment bongo sepeli te so sepeli te nazonga na ngai Te moniki nazilaki olobi nazeli olobi ti oyeni oki te po sikoyo nayaki lobi na butu yo nde ozalaki te mpo nayaki na omoni répétition yaki makasi plus concert sikoyo yo lobi nini falaki mpe nalakisa danse nalobi lube nango eza naoka ndenge moko ya kitoko mingi nayebisaki oyo ozali neti onga naliaka oyo te ya ndenge moko sikoyo nde sentime eleki mpo batie mwa le esengo esali a otuna nga eske otuni mpesa découché totuni nakolaka so olingi otuna kotuna te azalaka position ko tokosala akosala nzela onino aotuna ya mona tobai tokanga bamilemi ti liseko na seko lekeli esi na vele azomona bafilme okowana nyonso ezosekisa nango ngaka antuka meza mawa il faut corriger mosa mama mosa basakana na te makambo surtout na baeta oyo mais yango solo c'est secret nga odoka nazoka ngo sucre te natie sucre mingi te te masasi komoni na obenga kutu masasi omoni oyo tosalaki eza ya bato mibale plus bana donc ya bato 4 eza na poids ya bato 4 so oyo obakisi ko donc place no mpenza eza te omoi lokola oti répétition olembi olalaki kuna mpona couvre feu okokende na cuisine osali ya yo mpo tonda bien bamaki mpe nasombaki lobi ebele eza wana nasombaki ata 16 maki eza wana so osalaki a 4 te donc 16 donc eza na ebele sala moko kuna oresala sikoyo nalipa bolongoli oyo eza ya compte na biso te masasi mpe naotia biso pandi likolo pe olingi tolia te nasombi mpe kaka mapa mibale moko ya ye moko ya nga pardon ese te oya biso totuni ya likambo biso tosileki ntango oyo ezonga te bongo mabele ebo oyo ozotia biso pandi likolo tolia te pwani donc omoni mabe nde tovandi boye te ise bolia na bino te bolobi ke eza ya bino 4 ça va bolia na bino oyo eza nango te bongo nalobi mabe ototela bito na mingi toyoyikambala mo bato batungisi yo toyoki motungisa bango ata koseka so eleki mpe mingi mabe bongo nde koloba bati bakisa bluben kona mona ocheki moke bakisa mpenza ndenge natie pote mpenza na vitamine plus yokama boni boyeko biso tokalingele bamaki biso banani ye nda kosala makambo wana biso tosala eloko te suka na suka tosala eloko te masasi ye
Il faut que je me pour la midi. Jomas na midi to ngombe. Na fufu. Mais ne pilipili éclaté. Fufu pe masango mingi te. Mon mungwa. Mungwa pona nga, ndi makolozo vimba. Makolozo vimba. Mungwa pe mingi te pona esengo, Bonisa na boca. Oh. Changa meshangane lamba lamba kabine boyaka kulia. Sasa misala nozungana komzuba net. Saka na ulekisa umpilipili pili bombo yo. Vila. Boya sina videte. Ochemai. Ya pio. C'est là où on voyait. Non, 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 mais bon, il y a qu'on soit bien comme il y a plus bon pour le bassou docteur a vu bolia fois moto. Ouais, c'est ça. Pour nous, ça j'ai cité. Soit nous tous les blocs on dit tout le monde, tous sont là. Pour le bien nous camarades, Jomas. Hivi que faut faire 16 ans na liboko nini potopoto masango 16 ans boza kuna mahotel. Mais c'est belle boa olia. Vous nous avez mal li boy. Vandana. Et compio. Vandana. Ai não foi não sou lá leite, mas é Muna makasi boy Jomas. Ils sont fous. C'est pour ça qu'on s'ennuie, hein. Avec ce ça mon Jomas. Ma ebele boy. Même comme moi, moi aussi, la balouba. La foufou. Foufou Thomas Ntalami. Limbondo. Maman. A collier à télé. Maman, ça tout Maman. Maman ebele boy. Nani, masasi, oui, la pilipili, il a quel est le film mais il a un pilipili. Quel est le mot comme la cousine? On a Jomas. Pas besoin de montrer comme il finit quoi. Pardon. Eh? Et pourquoi y a-t-il? Ça peut me dire tous aux missionnaires sans ça. C'est quand on traîne. Maman. Bah tout est bima bosa qui pressé. Ça c'est bien ma foufou mon encore. Bon appétit hein. Merci. Jomas, tu l'as un peu foufou à Nassania. Tu l'as un peu foufou. Jomas, nous allons aussi la télé. Nous avons quatre. On a mis ça na quatre. Jomas. Attends, on va se servir. Qu'est-ce que ça ambiance? Ça me fait bien quoi. Non. Vous savez le blanc casté? Il y a un concert au bout de la Tika. Tolana komba Yesu. Amen.
sérieux joyeux déjà tout autant de bien. Jomas. Bilo on dirait mungo ko kiti na salle de table na chaté. Il est non mungo docteur abati. On les peut mingi te me ko kiti hein. Ko kiti mungo ezo kana te. Il est mungo ko papa. Mungo na kosanza te. Ye tukulakisa ya kosakana bato te mosala nyonso akosala ye nyonso eza basani kosukuta sala nzito ye na mokaka ye pasi ta mungo pourtant mosusu ye otyanda mibimba boye oyo mibimba boye mpena jomas na kotyango ndeni botu isu makabi na ngai susu mama pusamai nani zinga sapar moko vraiment naso ameli mai esanga ba fémis moko na verre oyo eza verre ya mai na verre ngani mpenza ya biere ya prémisse non vraiment système yango ekomi ya ndenge nini boye nga nayebi te seke l'esprit nga sikomi nanambela bino nga natya na mesa bino bachef na nga na bilamba totika na biso jomas oyo nyonso nga mona komosalela bino naswanisi bino te elobeli kaka ozomona docteur abino balinga so basala zemba yaka sante nga tokoya sante nde nini nazolia azoloba kaka makambo mabe elobeli kaka kimokolokanasali mabe yo okotinda mbala moko te po nazonga susu jomas bongo kaka boye vraiment ozomona kaka mpona biere moko azolobaloba makambo ebelebele nimona ngo abika mpo karibu ate ozoswanga yalekinga moke bon appétit ce soir. Merci. Seigneur. Jomas pendo sel mabe ozomona ino mutu ozoleka moko esi fourchette na ye akomi presse oko amoni kaka non répétition eza ozomona mambo siko akolia abongo lia te ezali nango te bongo likama grave eza wana bapesa mosusu problème eza wana opesi retard te jomas eputa nga nalia kobiloko bandini te omona ok la santé merci meyelanga fourchette zo ya ngai yanga lila yanga kaka ça va nga naolia na lutu kaka fufongo naolia na lutu kaka ndenge ndesela te na table basi mibale donc nga nazwa ya yo bosiko esengo sa azwa amona esi nga nazomiwelisa ye eza mosi te tanaka makambo tobuka ngo tuko tokabola bato mibale basasi ye na fourchette kasi baproblème te olukai basi mibale fourchette danga yanga esengo ya ye ya yo soko opesi nga ya yo tobuka ngo tokabola moko il faut satisfaire biso ndenge moko soko opesi ya yo opesanga mpe ya yo voilà sikoyo nakezwila fourchette yo mpe sala nokokwesa ya yo nakende ozongo mbala moko oyede nazila lisusu nazonga lisusu ngape nakwesiyokwesa ata mbelibiloko apesi ezosila nango te biloko na ye bozozwa yango bozoliama o promise na nga bien ya solo ya malili simba malemi pado ekoya te simbi motu te siko moto akokatela tanga likaba moke aza te adia fufu apamba na pilipili jomas ndeka fufu na pilipili jomas papa pardon opesanga koka moko ya pio nazoka motema moto motema ezosala ngoka moto komela mai te mela mai te esala bien te sikoyo toloba kaka baloki ngai esili bazoyebisa yo soki likambo ezali liloba mbala moko okoloba te ozila moninga afanda po alia non
fufu etikali nalia na pilipili ya pamba Juma sipenda pona kokana sengi yo. Tika no kasi na omena nga te nakezwa kaka Oh, là, je te ramène la clé d'accord. te nakezwa te elobela mokolo nakezwa kaka nazwilo mpe na bia lisusu Muna omena mulenge ta mona eta ona za natoni kaka mama oloba ngombala moko esili kaka bosala noki mpe nasukula bino mpe tobonala pe kaka Et soka meke malongi sika na ko expliquer pe ngatinga na. Expliquer Dieu pour vous, mais ça vous expliquer rien par Dieu pour vous. Atako to chambre dans la chambre na ye. Ou question là monsieur. Wala kutote. Le ba ya kama wa menga penza. Nina. Et non, quand il y a des mines, pour le reprendre ma saramali, je vais félicitations. Mais pas le collection, mon goye, cocaté, ou aller ben zéro. On a la nzala pe félicitations le bon kaka on a tout tiki Mais c'est beaucoup quand il va tomber sur le tour il na yo. à la santé Merci. Et pourquoi il m'a monté? Na fufu etika ki lobi wana. Na ezangi na sala termo, c'est sili moto ta. Rouli, fufu na. Vous allez là nani? Pas ma terre. Etika mbale zo moko pesa mpimo. Wana oza kote yo za we. Opele. Yo moko nga moko. sikoyo nakasinga système oyo tozu na ndako oyo elembisi nga deja mpo ndenge nazikili fufu polepota masango lelo ata mama na biso soki ayoki yango jamais akokosepela ata bayebisi bawa bakosepela te soki moke ndenge naziki nga nakomosala misala nyonso sikoyo ekomi kolala na bino nga nakombaka nalongola mabele nga nasala tu nazomona mosala Nini? nazomona mosala esalelaka bino misala nyonso parce que nga naza na barépétition danse nabimisi lobodi la bato barimisi bazokoka nani bien te lobodi la omoni fo na répété kolakisa bango to nazala bachamp album asika nabimisi nanu te bon siko bon en tout cas il faut mona mosala kaka ya esalelaka bino mosala Wana musala wa mobali ya mwasi. Ya mwasi ya mobali? ya mwasi Nandako kaka ya mobali mpe eza mwana mosala kaka Nandako Suka mwana musala ye. So tokangi bisaka. Toki. Na moni ngona sawa kine komoko. Masasa ya kota kwa maso dozo mango wana. pona ni Parce que tu es bien tout zabuiko, de to yokani nga na ye. Donc, nous savons que ça manda ko za yo. Kusko basala. Olam, ko repasser. O ko kende wind. Niyo se za yo. Donc tu so fanya poto za ko torchonner. Tu fanya poto za na mokumba ya yo. Ni to lobeli. Nga na ye, oyo abota mwana mwasi atikali na libala. Mais oyo aboti ya mobali akofanda nanu awa. Ti mukolo koza mobali akobala ye. Nde alongo awa kena libala na ye. Mais oko supporter mwana wana poza mwana na yo. Ah oui. Malgré babali maman na mwana na za yo ko supporter. Donc mwana musana ndako akokota te. Et puis biso to la chambre moko oyo mobisi wa. nani alobyango docteur Chambre biso na to décision. bino bozi décision Yo kola la chambre to tikeli yo wana. nga moko Mais c'est sur mon tour qui est-ce que yo zo mettre comme ça to sonne ici yo. Totunya tako totunya telo mote. Et puis ça to sonne ici venir na ko vraiment. de bopinir nga So yo comment kanya so ba kanda est-ce que to sonne ici yo. Et mzo na pasa soto vanda to lobi masasa. Kama pesa comme ça la voler. botika odia pona ni bolobi ke misala nyonso nga moko nakolongola basani nga moko kaka te Tout ça, ça va monter ça va ça. Même si lipa tango ko basanye pour la moni msusi msaya linga. Parce que sikoyo na bilamba na bino kosokola ngai kobrose bino mino na tongo ngai kaka sava nande bokolala sikoyo wakotoka bolobi nasukuli bino mpe kaka esili kaka okela nyonso nasala nga moko te nasala nini ça va. Calme tout le bien. Ande to lobaki. La chambre no eza et puis ezali. To bengi pour secours no te. tobozwi ngani Surtout na butu. noko na bino kaka te noko na bino esili Je mas mangala ma bébé oponi nango. Est-ce que tu sens que ma bébé te le bien? Zomo. Wala ta. kota kaka omona makambo naza na ngawa kota kaka sesiri wana grand frère kota kaka epi aza ya na nga uti mboka ye esi amona nga nasala misala awa Alors, cocaté. bon appétit Merci. Merci. Comment on a les bons mots?
yo ndo olinga bandanga omoni makasi ya olinga bandanga ye omolika mango oyo mabele yebisinga eza solo bakoma yokana bango otokela tondi isona moto mabiloko ngona tobomba kuna mpona poko moi leta yakanga bato ya misoni na ya lia tobomba mpona poko aboti kaka na olongola bato oyebi lipati likambo wana aya lisose moto 10% impresario nga 10% na wana pese awa omoni tomoni yambalo oyo ozata 30% esokondo timena abaki opese nini obiki komosana na crampe tokena na garde epopa omoni président là on va passer 10% à l'itama commissionnaire na oti c'est pas nous finir que la malade qu'est-ce que ça va comment c'est mais pardon na bien moi vous en combien 30 ou 40 pourcentage parce que comme ça était la stanco 100% et c'est mon délire cousin yana cousin tika kaka usepeli yo sepeli sikonga na kuna charge ngana lambi la bango ngana saka misala nyonso no mo batiki donc basi bakomo sona bango mibale bazoyoka nawa terrible bazosolo makambo matoi ngana zoyoka te stratégie yebisanga stratégie nini osali ozumwa eloko moko boye yango wana nini osani stratégie na idée oyo opesaki ngai te nazotuna yo ndenge bakomo yokana donc osali mwa eloko moko boye pour que bayokana eza bango moko nga nayebi eloko te bango moko bayokani nazokomprendre te siko nga nazosouffrir nalala na chambre wana mosusu nga moko bango de koto likopa nazokomprendre kolamba kaka nga nazomona mosala baboyi na bango kongoini topushere fufu yo moto ayami fufu kasi nabundai na nzungu ekende gauche droite na balo yaka nzungu yango yokana potopoto kwelinga lisusu na likolo yango lisusu terrible cousin soki basi mibale bambanda bakomi koyokana c'est dangereux pour l'homme soyez vigilant fungola miso leri yango oyo nga nalobaka moi je suis un visionnaire namoni nabatami oui c'est dangereux oyoki nga mais mpona kobebisa ozobebisa c'est dangereux mpona kobebisa ozobebisa yoli oui moi ezosokola na salle de bain yanga kezokende mbango na bino te boza wana moko akokokanga mai yasoza kofente te robinet ifo yokanga mai ese balali jomas ozoboyo oya kozala commissionnaire yoki balobi olali mais ozoloba na yo olali ozoloba yo kokanga mai tala so tokotongolewa te mama ikokita ese koyekina mapapa buku nange ebebi te bandeko jomas masasi naokende wapi veste poli yota chemise do concert oyo tobenga ozokoya imoyo ozokoya koya okoba biso tokanga bilo na biso tokenda biso ndemba ezokola mamekomimala salon donc makambo azoloba wana oyo nalobi oyoki yango te esali sikoyo nini nasi na
nakolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso